Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci de la confiance et de la fidélité, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Et si vous avez partagé ce qui de Zuli Bakou et Rokutanana Bino, et surtout ceux qui ont participé sur la bande Bino sans permission, à travers votre émission préférée, Tolobela, présentée par moi, votre humble serviteur, Miluki de la presse congolaise, Nazarane. C'est un ming nebiga sogi déjà, Nazana Bino no sur la pembe na micro Miluki de la presse, quand des nebi sarabino, biso to zalagana sima actualité, comme on dit que l'actualité nous oblige, de diembelaga wana na sima actualité, pour ça vient l'information du jour où les Kakanambo Canabiso, donc la lingi bino mingi, bino pendenge bolinga mingi, na confiance na bino, na fidélité na bino, na nzela site oyo, Congo Winner Télévision, quand on est bisarabino pour les mecs qui étaient là-bas voisins, information à la milieu de la presse, na nzela site oyo, Congo Winner Télévision, vous ne serez pas déçus, ici c'est l'information, pas de polémique. Yamboye refongola, une page émission Mokola Lelo, quand on est bisarabino, pour permettre à nous remercier, vrai vraiment, ça oyo, bazo soutenir biso de loin, ou de près pour le poteau balobaka. Ingratitude est condamnable. Un grand merci à celui qu'on appelle Madame Sarah Kabunji, la Cléopâtre, la patronne depuis Londres, clin d'œil. Toi, mamie, merci pour le soutien. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Betty Mwamba, mon mère depuis les États-Unis. Jenny Bouyemba, je te salue. Prudence, merci pour le soutien. Un grand merci aussi à mon cordon Adida Lumumba. Très chers abonnés, aujourd'hui dans notre plateau, je suis avec Papa Véry Véry. Vous comprenez déjà qu'il y a lui ces dîners comme Papa Véry Véry, nous avons déjà Pembe, na micro na biso Montréal déjà ceux qui nous ont comment quand ici là déjà invité na qui je dis bonjour Zinikombi. Bonjour Milik de la presse, bonjour na internet tout ba la biso à travers le monde. Merci beaucoup na bateau tout bata la Winner Télévision. Bateau balinga Winner donc Winner déjà vainqueur et puis sozo les gars toza déjà ba longi quoi. Et merci beaucoup na Adida. Adida Dida Lumumba. Lumumba. Tatombola loboko. Naninga kota ba limité kuna mais atala siko changu. Yonde na changu na yo. Ouais, webi lelo soki ozoboya papa nozolinga papa baninga se koza mwana oza modi. Ah oui. Nga changu ya lokola papa, njile za lwa mama. Donc il y a mon a défendre ngo toujours parce que ça place au nga na buta. Omoni na féliciter ça hein. Né grandi na gitambo asomi na gitambo atongi na gitambo envia jamais bandal mbonga na envier lemba nenga na envier bandal ne donc ara mwana njili mwana changu donc voilà miligi mais la permission non so de pesa pe bambote bato batala rabiso parce que ba lingaka liboso donc merci beaucoup na la joie Amado Pichuna la joie Amado Pichuna merci beaucoup na les sénateurs Mike Mosisi merci encore une fois na Paul Ventoure Mafouila. Merci à Trésor Kandol, merci beaucoup à maman Eugénie Kassai. Merci beaucoup à tout Bolingarazini Koumi, merci beaucoup à Jordan et Moukoko Lourd. Merci beaucoup à mon ami Disquared Molema. Merci beaucoup à tout Bolingarazini Koumi, J3 Samba. Donc Batbaza tellement belé. Merci beaucoup à maman Chantal. Maman Chantal Monga Chubola. Merci beaucoup à Karine Mokondi. Merci beaucoup à Chinois tout Bolingarazini Koumi. Donc voilà. Et le c'est la moine pour nous Bosani Mami. Aussi que vous Karine c'est ma sœur. Na robo ça n'est jamais. Donc on a passé ma sœur peut baser belé. Ma sœur baser belé le roi Olivia Pecobs, le roi là-bas ma sœur le roi là-bas. Ma sœur baser tellement belé. Maman Nike de John. Maman Nike de John, maman biso. Wana certes. Wana maman Manique de John, ma sœur le roi Gladys Ngoya Aigle jaune. Ma sœur le roi là-bas maman Silo, ma sœur le roi Igets Kumbi, Charlene Kumbi, Prince Yakumbi, Stella Kumbi baser tellement belé donc Yoebika mini de la presse, biso abato abatu quoi. Très bien. Alors Zinikombi, le lo na linga kina sola na yo par rapport ya musique ya mboka na biso na ngambo ya Gen 7 ya Ferregola. Affaire dynastie. Affaire dynastie to vanda to mona banonsi nango to mona ba pub nango to mona ndenge nyonso o artiste aloba mais ba frère na ye bazala na kati wana. Ba se retira moko Batu misu ba intégrer dynastie mais jusqu'à présent dynastie ezobi makate ezobanga formule 7 ou artiste bateau fallait travailler na bango ndukwa bazati moi ontiwana ou comment. Bon Milik de la presse une très belle question tuninga par rapport à dynastie malgré naza communicateur ya Ferregola te naza pe communicateur à GCT mais tant que chroniqueur journaliste de formation non linga sala analyse moko claire. Analyse mon repère vrai parce que Soro Yambi Bogar de la presse na minute awa a lobara bola moi ferré
Alors ma belle affaire était. Mais ngana lobana ma belle affaire na bola mo affaire. Voilà, c'est ça. Ça veut dire dynastie. Toki déjà moi nzembo bimagi sali déjà moi succès neti logo et qui tuere. Yoka sauce. Tout le monde est succès mon planétaire et kangi na mo. Wana ko muto obo yango azate. Mais siko soko tali na contexte mususu ya dynastie, on dirait faire ego la yemoko en soi. Azoe bate elo ni dans sala. Lelo pour votre information, toi on a une affaire il y a 5 artistes oyo il fallait bazala la kata dynastie bazali susute. Tu ebege Jideta oyemba, tu ebege Babi Ndomba oyemba, tu yebagi ke Lacoste rozala, tu yebagi ke Bill Clinton rozala, tu yebagi ke Rajani rozala, tu yebege Héritier rozala. Parce que dynastie biso ndenge tu yebelagi dynastie ezali le rôle là. Omoni genre ya concert à Wenge Musica. Déjà sur otani même na maloba ya bandeko na biso ba bogarde de la presse, Héritier Ibula, ba Golo ayoka ke ba nolo ba ke dynastie ndesali ke Wenge sangana. Donc ba yokaki dynastie ndomoni pe Wenge ba sangani donc faut pas ça faire ego la mec. Ça veut dire tu yebagi ke dynastie c'est Wenge. Très bien. Mais les dynasties c'est sous Wenge te tomoni ba roi soleil ba yembi na kati ba mise belé ba tche ba voko na kati modora barambo yembi. Ah bon? Mais ce qu'on est là comme singe comment faire ego là a ko zo ba ndeko na ya Wenge a tche bango mupanzi pona ko zo ba ndeko oyo ya quartier latin a tcha bango na ba ndeko azu ya quartier latin ezana ba topé musuba yo na falite. Quelque part, si on a dit que dynastie, on a besoin de 12 mois. Tous exemple à Gianni Cecele. Les gens c'est là-bas faire rigola na Gianni. Et puis il y a couleur nini. Toi on a pensé à yoga Jideta na faire rigola. Et puis il y a couleur nini. Mais lelo à Gianni sera le mois du Maroc. Ayaki na ville province à Kinshasa pour la dynastie. Oh yo baso la ina faire rigola. Mais et comme on a tant de émissions sur la vidéo c'est le scram na kati ya car alo bagé ajana royemba te na dynastie ajana royemba te et par après c'est le changé malba non c'est le azali na kwiti alo be mama mona na sa kwiti so ki mutalobi na sa kwiti c'est que ça 12 mois beta magi entre Ferrego la déjà na bandeko ni mususu wana ga jani foyer mbate ya moni lelo ajani pa chaine maloba na nga RTNCD ba mina RTNCD pande ko na biso abi ah papa to tu no mamnanga mambo dynastie na nuté pona nini ajani alobi bongo parce que ajani a eu déjà 12 entre temps ajani on soit 12 non ndeni parce que ajani défendra toujours couleur à Wenge surtout le babé malamu pona frère na fait alors ba malamu pona faire rigola. Et là, ce qu'on fait rigoler au Boston, c'est que bande comme sous baza pemé na faire rigoler. Au baolinga pena dynastie, sans dynastie, sans Gianni, sans Bill, sans Jideta, sans bande comme parce que bisoto, tu es déjà faire à danger. Grâce chanteur ya kakolaté. Mais déjà au sangisa be bande comme na pe mai mususu. Parce que dynastie le roi bateau à Noé. Ils ont sangisa bateau. Mais ce que comment bande comme sous ya Wenge, ming no betano c'était à Gianni Cecele. Et bandeko musuba obanga ke ajani soka yembi a oleka bango tondenge nini parce que lelo ajani aza parmi ba grands chanteurs ya mboka oyo otoninga to yokali susu na dynastie avec Ferrego là mais et salamara o et salama je te salue mon ami Nzumba balobi maestro comprends donc c'est ça. Et biso dynastie to hôtel la to zimele baba yi volume des fois bima na moni na page à Ferrego la ba komi to c'est la date intérieure to yebité so yi dynastie salinini bo to c'est la kaka. Merci Zini Kumbi mais toi me rana ko suisa mutu mo qui attaque ba lobeli attaque analyse de ça les animaux vrai to za pas pour Ferrego la pas pour ou bien contre Yeti ou bien pour Yeti mais tout ça là analyse moi ça vrai bande ko na bango moko ba se retirer ou bien zande faire ndé mutu a retirer bango pour akota ba roi soleil na lobi na yo ke kota la Ferrego la boye a pena mutu ba problème té eza bato baza pembeni ya Ferré
ne bakotisi désordre na dynastie bato baza pembeni na faire donc eza ngo J7 te bato baza pembeni J7 kutu bimisa na J7 na makambo oyo tozo sola dynastie nga dynastie to na sola dynastie na ota J7 nga to na sola dynastie na Yobo Emilique de la presse na solo la nde faire na dynastie projet ya dynastie même mutu oza proche makasa faire gola ezara Poutine c'est le scram que j'ai sali déjà au moni soki lelo Bill Clinton bazui pe problème mukie na J7 et ezale musuko soit na ye na sele yo on comprend parce que Bill esa boiragi c'est à boiragi et Bill esa boiragi biso zo mona ba vidéo Bill ba photo zongi ça déjà batu ngana zo lingana bisaka faire rigola ki afongola misu na dynastie parce que dynastie bat ba ozelango peut-être yazo ye bateke za album oyo batu belé bazo zela to yoka to yoka nini o faire ya sika mais même parce que abengi batu mususu oyo ba yemba pe sam to lora modogo abarambwa so ba yemi na faire be pesa nini siko net na minicho na dynastie na wenge to mona kala mususu sele yo kakol to gele mususu na quartier la tête to moni soleil to moni mabiala pardon tomoni nani nani abarambwa tomoni soleil na moment ndeko musuna ko tanga ba pe ba kombote parce que baza pe mo ebele très bien mais est-ce que biso dynastie dans la toyoka héritier na kati toyoka ajani na kati toyoka Bill Clinton na kati toyoka bon lokola bandeko la mususu soki faire mutabengani bango ngana ebi keza faire rigola te ngana ebi keza entourage eza pembe na faire rigola très bien mais faire ye bagé dynastie bat ba zelango parce que soki dynastie européenne tolo balisu teke o o moni kutu te boye afongola misu na dynastie est-ce que faire pe ba ko zula décision olobi faire pe ba ko zula décision misika Congo kengna nango bongo faire gola mekano ko revoir bat lora ba jani so razangi na dynastie bon na ebite Moutouloa Djani soit sangi na dynastie. Bon, na ebité. Faire rigola revoir nana me gotala parce que ne dynastie comme kendele. Toyo kaka na munoko dynastie. Mais banan ba yembi na kati. Banan ba yembi. Otala kaka. Balbum mutiko bimila biso awa. Aussi des temps yo quand même. Na vita yo kango makasi ya kosakana to ebi ke ngana vanda na boîte tenga vanda na bar. Koto musique ebetaka. Pour la boîte, ils sont les parce que DJ Abdullah Obet na PC mbote. Ora tuki tiki ye, bakatik to yoga ngote. Ba ça na promotion ba ndeko mususu ba anglais ba nini mais soye na bar. Oye na bar le wa tete o vandi boye. Oyo ka bena zebuka, oyo ka formule 7, oyo ka dynastie. On comprend très bien. Oyo ka banzembo wana. Oyo ka mopena bien. Na yoki ba album tout l'album na yoki. Nana sepeli sezini comme bon les leçons que token album nini tobani na formule 7 tobani na formule 7 na yo kaka 2 chansons olobi 3 oyo esa succès o ba yemba ngo bibi yango koyoka mawa yango na bibi bon oh wana Adolphe Mouteba na mususu na bo c'est un titre na ngo 3 na nena oyo ko makasi na baba surtout bibi pena akangi na nenga ba rumba bibi partout zo keni na baba o kaka yango ba momi ba obina ba tutu ba obina mais net so ki tiko ta générique fallait affouter artiste bon ko fouter c'est trop dire na retirer nos paroles wana générique est raté très bien générique pene yo kanate parce que so dobito tanga ba générique ezo beta na minute oyo toyo ka zebuka aya bina zebuke ele voix aya bina gentini ngobila jibem piana azongisi biso pena na ba générique oyo to bande ko yo kala oka pena munda tout oki pena solo na ba générique numéro 1 na mincho zebuka na ba rumba numéro 1 eza bibi
Parce que Mbappé, yoka sauce. Eli fuendende. Et le Guana Pesco Souba, Tchango, ça dit bien, et crochet. Vous comprenez? Na minute au Kabilo, on a tangé le Hanga. Somme dans le bino Gabet, on a barakosi. Aba Bantembo Kalakala. Bah, confrère Nabisomo, Basagi, analyse Moko. Bon, Nalandagi Baoumé. Na mona teni bon rigueur parce que baloba que bien 4 minutes mana bango balobi papa chéri Jibé Mpiana a calculé terrain té puisque papa chéri to yoka ekala nenga bimisa ki album bongo fallait que to yoka ba des matchs na générique kino na barumba nango maintenant rumba moko de papa chéri et comme biso na mato ipo formule 7 ezawana milique de la presse lelo artiste presque ba artiste belé to bani na Ferrigo là azana ba o to benga na français ba chroniqueur to ba lobeli na ye na rotangelo ba kombo bibi bango soto ke koto ya Fally Ipupa azape na ba lobeli na ye soto ke na wenge musique à maison mère azape na ba lobeli na ye ba lobeli ya Fally ba kondimaka jamais Jibé Mpiana. Pourquoi? Mais lelo soto suis CD ya balle de match to suis CD ya formule 7 ça on a la pour Jibé ni pour Fally so ba pesinga tous les deux CD nos préférés Jibé Mpiana. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Surtout yoga album ya Jibé musique nde yangwana Fally pas betine musique mais au comparer album ya JBT na ya Fally na niveau instrument na niveau ya ligue ya musique Jiba tapé fort. Il y a pas de musique ya lelo. Et la musique était au bisole mususu toyo kaka. Vous comprenez? Et la musique au biso yo kaka te. Biso za la ko album par exemple ya Wera. To suis le roi solo la bien. Na go tchango na tchango ne baneno ki générique. Première chanson, deuxième ti na 10e parce que on soit 10 to 11. So aussi Nino TH. Nati album a JBTH. Non on bande ti suka papa. Mais son nati album lem sous lelo. Il y a fait reto il y a Fally. Na lem sous na 3 chansons. On rappelle m'to ba. Telexa Nzembo. Tia Bibi. Telexa oyo. Tia Dove Tilamwina. N'était ce comprendre. Très bien. Mais musique ya ba Wera na ba JB zagi. Tia Bezo de guerre. Et Sili, tika Jili. Tika peka oyo. Mais lelo malgré pas tout le monde lo ba wa ba musique a calendrier sala lelo. Très bien. Calendrier sala lelo. Lelo sont même artistes musiciens. Ya mboka na biso ba mo bunga. Moi mambo ebele. Et comme quand on na studio, ba travailler trop, ba yembi mukie o musique te. Ba za na bateau le musu bango pe ba kosa na ndenge na bango parce que lelo ba flatter ba comme ebele. Nga na oya ko flatter Fally jamais. Na oya ko flatter faire jamais po ba kabela nga mbongo. Nga na oya ba na ba de vérité. Po nga na vérité. Na tu ebiso na big générique ya Fally Ipupa et Roupette. Très bien. Mais si on t'aime ici, bandeko musu solem su bakumi ça valait so maman na générique. Pour nini? Pour artiste wana asepela na ye te mutona kumi sanga ngasko na bongo te. Okoma biso to ma te ya o eshoka batu na église. Ndeko tika masumu tika ko yiba biso. Veri. Lelo sorozwi générique na bandeli, sorozwi générique ya Fally. Aussi générique ya Jibé Zebuka, générique ya Fally ko tika la ko telema jamais na Zebuka. Mais ça aussi barumba Jibé, aussi barumba Fally, barumba Fally c'est bon quand même. Barumba Fally c'est bon. Barumba Fally c'est bon. Très bien. On comprend, barumba Fally c'est bon. Mais qu'on soit album en ensemble album, Jiba taper fort. Ngam na ebisio. Pour e bango pe lelo musique. Musique ebeta ma pamba te. Lelo musique comme na magie makasi. Lelo musique comme na magie makasi. Wana na sali magie makasi. O mona pena boye. Mutu muso abeti eloko moko te pola nango me mutu abeti eloko abie bayoki yango te. Bayoki pena eloko oyo sati pena ke bato lokwa babiso bo tokota na banzungu ba mise na mwa pasi na mwa ba magie pasi biso po kota nga pena panu ya mwa pasi. Na bisa koti. To sola on a bisa ko Ibrateur aza grand chanteur. Yale. Si so dobi to tsa 5 chanteurs ya minene. To longoli génération ya ba tolongoli génération ba King Kester emeni ya ba Redi ya Misi tolongoli ba Papa Wemba tolongoli ba Lucien na Demingo ba komo na otanga tolongoli ba vie wana ba Redi
Tosi batulora ba ferré, ba fali, tokiti na ba héritier, ba nani. Soto bito tanga 5 chanteurs vibrator na kati. Mais ce que lokola ba vibrator eza moi pasi. Bato baza na kati ya banzungu moko boye we ko sila lobby ba reconnaître ba valeur ba vibrator. On comprend? Tosi misel lokola modo wa baramboa. Soka leki na TV bato ba finge yo sani na musique ya Congo. Pole musu bato bana mwa nzungu moko ya musique moko ya lobby esi la lobby. Esi la lobby. On comprend? Donc musique muna mto mo ko na ndenge na ye. Ngana jijana nga mutu te les gars na komisa artiste na yo mais yo moko en swebi ke artiste na nga aza nani na musique ya Congo. On comprend? Parce que les lopez na ba wario mususu Baboyo mususu na yeba te so abotama na Gishasa parce que là on est artiste na bango sala ba mu no ka danger o rezana ma musu ndo na so fali o sala ba ya pe ba sala ndeti nini fallait utobeta concert na Pullman $300 ba ba sala be émission tungia to koma wana mais tu évolue fallait poupa abeti concert à $300 ezalate est-ce que les autres $300 neuf Congo comme na passe boze sous n'impact ngana ozo sko $300 ya fali ya concert à Pullman na ozo sko lokola ba $100 ba jibe ndenge ba betaka ndeni yana so yana ba wa mso no ba uta mboka mauno ma mwa musique ba linga bote ba yo take opamba on yeba mwa musique ba yeba ngote comment tebike fali pour pas artiste amune na mboka na biso asa la fierté ya musique ya Congo niveau fali oba niveau fali azana ngo so fala beti concert à $300 pour ba c'est longue émission. Or, $300 lelo na Gishasa nde biloko mati boye. Eze so eloko te. Ngaso no beta ba $100 ba jibe bando beta na ba 2000 na ba 2001. Papa cheki na Grand Hotel. Pa PDG mundabi $100. Jusqu'au $100 à to ya lelo ya série wana. O tshongo na 300 lelo goza ba $600. Po série wana $100 leso ba pesi boye. Série wana ba 2000 ba kabelo $100. Papa, au sali provision pe mbongo etikali tebele mais lelo $300. So que n'aura na Gambela aussi. Pendant 300 na musique à Congo est eloko te. Combien faut battre combien pour aller l'euro 500 1000 sauf fallait $1000 à sali plein. Wana to bon on ba $100 ba jibe ba no beta. Na 1000 fallait fallait ali kolo. Mais na 300 wana fallait ça pe non na makambo belé au sala. 4 albums ka ya. Voilà, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Je vous rappelle de notre plateau, je suis avec Papa Very Zinikumbi, donc avec déjà Pembino. Merci. On a profité, on a fait Sambote Mingi na l'international Jules Vassimba Star Yanjili Yatanya Mukoko. Tu peux Sambote Mingi no Dilon Swan à mon apoto Yatongo. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle la Kombata Samba. Merci pour le soutien que l'autre Kombata Samba. Mon vieux honorable Popo Diakano, le patron du collège de Saint-Paul School, Zinikumbi, le patron du collège de Saint-Paul School. Mon vieux papa Diakano Luamba, merci pour le soutien que l'autre. Je dis les 8 décisions de l'Assemblée nationale au nom de Melik de la presse nationale le Binji le Yokaka. Merci. Zinikumbi. Fabrigas Maestro. Nathalie émission na mon repas confrère Nabiso Papimbo que j'ai sali à passant. À lobby numéro 1. Atali na liste ya ba musiciens africains à mon numéro 1. Mais Yonanga to yebi aigle alobi na planté na 10 premiers il y a des meilleurs artistes africains amoni na 10 premiers amoni congolais mon côté parce que faut eza liste nini ponga lo mambo ngana yebi yona ko maneza liste nini ngana yebi te parce que wana le wana tiki téléphone ngana so téléphone na ngo permet peut-être ngana beta na Google na yeba alobi ngo côté nini parce que les lots tout le monde a ba page, na ba Facebook, belé ya ba congolais, tous en a ba Congo musique, tous en a ba 100% polémique. On comprend? Tous en a ba page belé, tous en a ba la mama, ba page yango, to banani ba sali liste yango. C'est ça le problème. Ngalo ba mambo ngana yebi mais félicitations d'abord on a Fabrigas parce que générique guiné bimi mais 2 jours ou 3 jours trop moyo kango. Malgré à lancer des génériques à la fois et puis félicitations à Moro Nabi Swatchang Chomi Angweri. Chomi pena tapé fort. Chomi pena tapé fort donc félicitations à parce que au moni
Bon, animateur peut aventurer, on va trop dans Mboro. Nazo so mambo solo. Animateur va aventurer, on va trop dans Mboro. Et tant Toyogi Shomi, Toyogi Mutuloro la Jantamissini, Lissimo. On va Toyogi on a ça Massina, ya Tiangu nani, on a ça Tiangu na BCBG. Ah, Mouindo a moi alors non. Na bossé le combo. Voilà, je suis Takata. Voilà. Massa Nabiso n'a pas tapé fort. A tapé peu fort, donc voilà. Biso Tobetara Mimi, c'est ta dynastie. Tobetara, c'était Mimi, la dynastie. Parce que faire rigoler la fongola misto. Vous appelez un message, je crois que ça fait rigoler à Royo Kayo. Non, on peut ça faire rigoler un message. Au moins, tu as dernière fils, il y a Wenge 4x4. Donc, à le roi Yaya. Il y a tout, il y a maison mère. On va raté sur ma fille ferré, c'est le roi Lobamba. A reconnaître Yaya. Na AHP Yaya na Marambo. On se comprend. Faire rigoler à celle qui Yaya na dynastie. Net à Djani. Bat tout autour, il y a Ferry, Beta Djani 12. A Djani a mbatté na dynastie parce que c'est l'homme qui a dit avant. A Djani yoro mbatté boye. Tu éviter parce que a Djani a un concert héritier Watanabe na Chetemba parce que ma moine l'Obama dit après concert. Après concert, décision est bimi. Décision est bimi. Oh, a Djani a mbatté ndeni. Tiangu mobimba banana manjili kita tina sekuna baozi ba yoka Djani. Sonnet a Djani oyemba te neni. Et comme aussi ba te belé. Parce que les lots d'autant ba grand chanteur au bazagi na Wenge maison mère so baza 3. Babi toto soira 2, to soira faire na Djani. Na maison mère. Na kosi yo tangilanga à part faire na maison mère na les gars Djani na oyemba. Wa bandeko ba ta biso ba ta commentaire na se. Te ba ta biso ba ta commentaire na se. Ngala tuni yo na maison mère. À part Ferry, so to longoli Ferry, to suga Djani. Na les gars Djani na oyemba. Nani. Sogi Ferry ba pembe na ba biseka longola a Djani na dynastie ba ga accélérer. Pour ne di Tiangu ba moi difficulté yo ga dynastie. Merci tu épinglé le roman Mouké. Zini Kumbi attaché de presse à quartier latin. Naza attaché de presse à quartier latin, point no lobi bon. Parce que tout le monde a un message moko salaki na page na yo ya Facebook et ça li Cindy Leker abeta na Tiangu. Pour banda mambo musique banda c'est la toute première fois na mona Cindy Leker ou aza moro ya biso ya Tiangu mais c'est la première fois tout mona Cindy Leker na Tiangu le 8 mars ba mama ba kangi maputa na municipal Masina Tiangu tombé pour na Cindy Leker. Na pesi d'abord Kofi Olomide merci. Parce que Kofi a grand musique. Très bien. Ngana koma kaka na loba pona Cindy et Kofi Olomide pesa biso concert wa pesa biso ya munene le 8 mars ba mama ba sepeli et ça parmi ba argument o ngana pusaki très bien contre Serre na biso ndoko na biso moko ya Tiangu qui est Cindy Leker wankoro honorable o na minso zo à Paris et tant on a monaki ba injure ya maniqué contre Cindy Leker na télémagi loko la parmi les journalistes oyo ya Tiangu bazo sala fierté ya Tiangu ba biso na babino na mekaki ko lobela yango na ndeko na nga lité ya kanda zo tout à côté oyo nga nazalika ko koma na koma ki trop na loba ki pe pona yango et o yango nde ko sala ke Kofi Olomide atali niveau to bundeli Cindy et puis na obosa na pete Migeniema pe na ndenge ya Paris. Abande pe ko koma contre ndeko na biso wana ko pour ndeko na biso wana vraiment Cindy aza ndeko na biso bo toucher te ndenga pe na bande ko koma et Kofi Olomide otala bi non bolamu oyo bandeko ya Tiangu basali pona Cindy tika to me ko pesa bandeko wana concert. Ça veut dire ben fort biso sala ki concert pesami ya to pesi Kofi Olomide merci beaucoup malgré ba tebele ba ndako banga oh concert ba ko yiba ba téléphone Tiangu désordre. Mais tant que Tiangu ba moni ndeko na bango ba temba mo na se pour ko beta concert na Tiangu na ba municipal soye na ba loyenge Etalio même politicien soye na ba loyenge Etalio faut y a pena kumbi zini kumbi milique de la presse lité ya kanda ya ndenge nini faut na beta concert to sandeni maître Fess maître Zimagoloza na États-Unis tinena no moins 20 personnes mo ya 12
Maître Gingani na sangisi bango to na 111 to na 100 c'était bon. Signé le cœur obeta conseil to limi sécurité zalandeur à la police. To sali sécurité na ndenge na biso ba maître o ya solo parce que tsangu kulu na alati. Tsangu kulu na alati. To sali mambo to osala concert ebeta mi omoi batutu. Taka ba do bima na municipal na concert a Cindy le cœur na tso moneka boina Pascal. Amati pe moto ayepe ndaku saba benda parce que baleki bazali na instruction. Très bien. To bisoga mutu ba yibi téléphone ba. Bogisi biso soyo. Ya moni concert à Cindy le Gigi to et puis ils a parmi ba meilleur concert. Ya Cindy le cœur. Ya on ngapena zo senga ba artiste musuto za na ba concert historique. To fa ina ndako boye to tala Olympia Kofi Olomide. To fa ina ndako boye to tala Al de la Ngoma fe rigola. To fa ina ndako boye to tala concert à Gingani. Et ça te que net héritier to c'est la pe concert na stade. Fali pour pas to c'est la concert na stade to tala déjà image. To c'est la image en image. Ya on to benga ba concert historique. Très bien. To fa ndi pe na ba boye. Niko yo kate yoka sose. Yoka version live. Regardez. Regardez bano c'est on va s'allonger. Yangonde tout ça. Limbu pas salé la Yangonde tout c'est la c'est ça. Alors Zini Kumbero on peut savoir sur la qualité il y a Cindy le cœur chant. Cindy le cœur na temps on peut savoir ba qualité à Cindy le cœur te public et moi qui est Cindy le cœur. Musicien Soza Mayele. Même ba non to yeba on makasi. Et puis Cindy a uta kotonga na uta. Ina. Voilà, fier na Ina na bino. Voilà, fier na Ina. Ina na sali AC animation culturelle. On comprend. Cindy azagi na babinga ngoni azagi na musique. Mais ça na terme monte benga on ndinga Ina. Pour ça to na Inas. On comprend. To na Inas, to na bato art dramatique. Bato basala ba théâtre ko to ba gesho ba uta. So Cindy tanga sigo musique. Différence ka yango wana. Qualité no aliboso. Cindy tanga musique. Na tuni question poani. Maman na biso maman Mbilabel que je salue à passa mami. Atangi bana basi o ba o défendre cause ata lelo ya zate. Tout monde liste on a Cindy le cœur abimité. Mais tu veux que Cindy le cœur za parmi déjà faut yeba que ngana respecta ba maman, obi que maman tchala monenga kufi batikala o sola maman Mbilabel te. Liste ou pas. Ngana biso ke mama tia la mwana tia kufi na mama Mbilabel bando sola te. Boso mama Mbilabel a bimisi liste ba artiste musicien mine na tangi Cindy te biso to kam. Déjà moninga ne bando sola te. Mama Mbilabel na pe ombote. Oui, ko lo bali alors. Ngana kenda na ba argument normal. Je respecte ba maman parce que da maman ko bota ngata marque étape grand frère. Sigo atambola de ana mama. Ya on a lobit. Mama Mbilabel adam maman na lingara trop. Déjà maman tia la mwana pe ya sonam nenga kufi banda o solate. Ne maman kufi wana batikala ko solate. Boso maman Mbilabel a bimisi liste ba grand chanteuse mboka na biso. Atangi Cindy te ezali kamba kam. Aza maman ta sali nenga sala na banati. La qualité fait rigoler pas non c'est la raison. Faire atalali ala mungi na tongo voine ça va. Faire rigoler ko ta studio bandela te. Faire rigoler soki album ne à sens interdit. Babeti nzembo 3 jours lelo ka ça le bimé lobby. Ala moi mystique tonton. Ala moi mystique. La qualité vibrator. Ba qualité vibrator. On place ce sera makasi. Alinga ko sala nzembo ya mabete. Ata bo yoka ngote. Alinga ko sala eloko mongo boye ezala kla lelo sozu album le la plan B. Ozu album le roi c'est pas ça. C'est l'album ya ba mise belé na mboko yo. Mais le roi de l'ingénieur musique a bien intelligent. Donc arabe musique ba ko sarabi so tosani. C'est ça. La qualité fali popa. La qualité fali popa. À travers à dire. Alingi travail makasi. Ali comme ma nouveauté na musique. Et puis nouveauté a fali et ça ba nouveauté au te que neti Suzuki mi ma care na musique fali sko mi nga mi maga ba trophée avec Grammy Award, fallait mimi relation à okuta même c'est ba joueur. Ah ben ba qualité ne belé. Mais logo o ekamusa ki ba congolais na tata 60% ba kinois surtout nous ici à Kinshasa comme on a président de France na artiste bazozo un peu mon copo na commune na bango ya Bandal ba bi en tout cas les stars azali kolo donc niveau na mon côté. Nanga muno zo ki normal ou artiste azali kolo.
Pour nous déjà, qu'on soit président en France. Déjà, pour un président France à Bandal. Pourquoi? Azalagi, si je ne me trompe pas, le Wallonie-Bruxelles, si je ne me trompe pas, fanfariste et kimbangiste, beta qui fallait pas yembaki. Donc, Sili Souana, ne ba beta tourne à Bandal. Pour voir que l'humilité précède la gloire. Au moins, temps, on a soit le fallait pour pas orgueiller, fallait pour pas boyer. Mobutu, Kakipara Kokolo, Bandegone na quartier la terre, Akipara Bangote, à comment orgueiller pour un succès. Et ça peut bien. Quand on a président, il y a France, na Bandal, pour nous ça peut côté à Fali, que l'humilité précède la gloire. Président sont aussi président en France, aussi Fali au pouce en athée. Président France à Zalikolo. Mais mon gars Mundela zané humilité parce que pour Macron à trouver un normal parce que zané Mundele, biso de jouer grave parce que nous sommes des Africains. On comprend? Oui, bien les lois qui ça c'est Robert Fati Beton Mbata et Zala. Malgré tout on a démocratie. On comprend? Au Mégosa la montée parce que nous sommes des Africains. Mais biso bien Macron soit Mbata kuna na France. Da baniata est loco. On comprend? Baniata est vrai loco. Et puis, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous et puis, président France a dit que nous avons 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 dit gravité. Koya na ye bandal ngala tikali ko mona ngo gravité pas mundele za gravité pas mundele za la bongo. Talaka mundele na ba concert na biso yo rythme te mabina ne ga ma lwa disengi. Mundele za bongo pas mundele za Mundela kola bonga boka mabongo biso ne soba africain to moni ngo danger pas na moni ngo danger to yo ka kite ba mona information que président France a ina mission mo boya bandal mission local boye ba trouver ngo normal biso nde journaliste c'est là que erreur té ou ezabongo est-ce que fallait pour passer mission local siko elo ekamusinga des mères à les trop na TV ba bazara maeli na mona ba commentaire abi Mundele wana bengi fali musicien local. Mundele wana bengi musicien, bengi fali musicien local. Parce que fali azaki na fief ne ya Bandal. Ce qui fali azaki na France, ne bengi international. Donc bina filé pe na ministre international. Nga ngenda France. Depuis nga na ba musicien kuna international. Omona siko bandeko o ba ka okumisa fali emo ba tatona ka bango moko Vous comprenez? Bandeko ba ko kumisa artiste fali pour batato na bango moko. Mundela lobi fali za ministère local. Yo sala analyse obité. Ba benye local parce que azaki na bandal na fief ne local. Donc soit comme na France dans international. Yusundu ataza kuna international. Lokwa kanza ataza na Congo international. Soit comme ministère international soit za local. Ba ko bimisa ba argument. O moni local. Être mission international, c'est pas facile. Hein? On MT. Ta international d'autant lesaba Dadju, ba maître Gins. Tout aussi ba tout le rôle là-bas. Ba tout le roi ba. Tout le Sunan. Wana tira na Congo hein. Tout ba tout le roi ba. Ba tout le roi ba. Ba Inosbi. Inosbi au international. Papa. Au Inosbi international, fallait au local. Bon, on a lobby. Ah, pas bonne biso voter la biso ba commentaire na sepo. On a lobby. Hein? Inosbi international. Na lobby non hein. On a misé dans la galerie. On a misé galerie pour nous sexara bato. Ngate mon lobby yango. Ngala lobby ngala bandeko ba kumisa artiste fali pour pas batika osala ba analyse ba flatter miyibi. Tango ba bengi artiste musicien local. Yoza chroniqueur ya artiste fali poupa meka ko sala ba analyse meka ko sala ba recherche na dictionnaire qui est local mbamo yo communauté so ba benga local parce que azaki na fief na bandal yo asi gin si so ki bazaki na Macron na bandal misanga no ba le président Macron il était avec l'artiste local Guinness non. Il était avec Missé International. Maître. Moi j'aime Fali Poupa. Na lingaka tende bandeko ba na TV ko kosaka Fali, ko kumisaka Fali, ko tsaka Fali ba place au Fali azate. J'aime pas.
Alersiwe chazoyoka, alersiwe chazoyoka. Wana oide maniga uto finga, wana flatter. Ale pa bibi ka pinga journaliste, wana flatter muibi. Wana flatter. Alersiwe. Flatter. Wana flatter. Tala. Wera mema ba comédien, wera mema ba porte-parole poto, we mamone sala ma soutenir la musique. Yo mona no kuto artiste. Artiste fali pour ba lobela ke tongo midi pourquoi. Mais abouaki bango lo lo benga ba amiki. Keni piana, Moutali Kassou, Vadi Tamboué. Artistes sont respectés, bino non te. Mais bon, on finit les bateaux. Très cher abonné, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vraiment, Zinikombi, c'est la fin de cette émission. Ouais, merci beaucoup. Le propos tenu Sanga et son auteur. Merci beaucoup. Nous va tout bottali Zinikombi. Nous va toujours vérité. Les gens qui sont aboyés, n'alliant n'a pas artiste moroté. Nazalanga journaliste de chroniqueur ou l'artiste n'a pas rabelé $100. Na lobeli Cindy a mutumo tamonga na mofleri na kangina photo Kofi Boé. Na salango parce que za musana nga. Ngelo refuta ngeza musana ngeza misente. Et na bandeko bozo benga na téléphone zini yofoko ma warion. Nga na zaka ka zini na otikala. Nga lo ya die donner ngumba. Amatata kitata zaka ya die donner. Na zato pour falio pour faire na zato na kumisa wera na kumisa nani. On comprend? Net il vient d'absolument Igwe de la forêt, abi misalba mon morote. Abi ba do compérer na gibu sans pipa. Via les gars TVT, via zo travailler. Et ba wario ba uta mboka ba bo travailler qu'est-ce qu'on a fallu. Ah! Ouais, travailler pour la fallu. Déjà, la Bible dit enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu feras longtemps sur la terre. Déjà, si moi, je manqué tata nae. Papa, moi, je suis bilagel mabe. Merci beaucoup à Paul Ventour et ma fille, là, je reconfirme avec force. Merci beaucoup à Trésor Mputu, député Nabiso et Tchangou. Merci beaucoup à Claudine Lonso Kanzo de Boyambindo. Et merci encore une fois. Naba ndeko tout bolinga zini naba bolinga ngate naba bo finga la commentaire, je vous aime. Merci beaucoup na Dida Lumumba mutatia boyeme atala Tchangu. Arabe mona Tchangu. Oui bo lo ba bombe na matete ba ka lo mona matete mona Tchangu. Merci beaucoup na Tracy Mbelenga Pro motema Glody Diansuka. Merci beaucoup na bana Tchangu nyonso bazaka na ero. Tinde Liombote. Panani. Pas Brenda Kouete belle œuvre. Brenda Kouete, je resali encore. Chocolat en forme à moto en forme à chocolat taille acoustique, taille spandex. Moi c'est Pembe. Yewana. Et Pembe c'est option moins de réglage. Bien. Donc je te salue là où tu es. Et merci beaucoup à tout Bolinga Zini Kumbi. Merci beaucoup à Yo, Milique de la presse. Merci beaucoup à Bijou Ilunga. Bijou Ilunga. Bijou Ilunga, œuvre sociale, je reconfirme avec force. Bijou Ilunga. Zinikumbi, Bijou Ilunga. Zinikumbi, donc on a une rubrique qui a vite fait pour avoir le karaté. Adi de Lumumba, c'est déjà deuxième étape pour déjà te remettre sur l'émission. Zinikumbi, couleur préférée? Noir. Plan préféré? Légumes. Commune préférée? Gilles Labisso. Artiste et musicien international préféré? Gims. Artiste et logo préféré? Ibrator, il y a les contre-maîtres. Masapeka international. Pour musique, il y a poto. Joueur international préféré? Ah, waouh. Chancel Mbemba de Midier. Joueur logo préféré? Voyant Kamba. Orchestre préféré? Orchestre préféré? Les contre-maîtres d'Ibrator, il y a les contre-maîtres. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci de la confiance et de la fidélité. Merci de la diaspora. Sans permission à travers votre émission Tolobela soki élément oyo et côté là qui bino na banda kuna bino to pesa merci mingi na Adida Lumumba ya zalaki na sima ya caméra kino na machine na montage zalaki ngai wa bino miliki de la presse congolaise votre humble serviteur Kandene Bisara bino biso to la rona libanda pour nous retirer bino longi na moi pour nous bino ba actualité ya sur de bonne sanité
Topé Sambote Mingi na honorable Pepe Tazi, la personnalité de bienfaisance. Honorable Pepe Tazi, Topé Sambote Mingi na administrateur promoteur gestionnaire APG cycle. Mauvais je souhaite à Kataka Lindala Lanchangu. Jiro Palon, j'étais sali. Un grand merci aussi à mon vieux de moi-même, à Yaya Moto, Kuluta Moto, Natigolo Laboni, Cédric Mbaki, Rao Bank, depuis Matongé. Un grand merci aussi à mon vieux de moi-même, Papi Mangala DGK Orphellerie, Chatou Seigneur à tout honneur, Moutaliar Assani Morona, gouverneur à ville. Zenikumbi, au Barsani. Naïbi Toto Sola, na grand prêtre. Joli Ilunga. Joli Ilunga, je reconfirme avec Fox. Ilunga yaba joli œuvre sociale. Motolegi wasate. Joli Ilunga. Je reconfirme avec Fox. Joli Ilunga. Oh, il est bien pas Joli Ilunga. Joli Ilunga. Lelo solingo tchamanzara pena bien ba momegi toko 111. Merci. Merci très cher abonnés, c'est la fin de cette émission. Ce qui est soumasi à Zongité, on a bien notre écoute en Mikolo et soyez protégez-vous bien, on est ensemble. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.